Merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde fidèle Internet de Contre Ebisso TV. Comme vous le constatez, nous sommes en Afrique du Sud. Je ne suis pas celle sur les plateaux. Je suis avec l'artiste Chikito et son producteur Zino Safela. D'un côté, je suis accompagné de mes consoeurs et mes confrères. Nous allons animer cette interview ensemble avec eux pour éclaircir l'opinion sur les séjours de Chikito ici à Johannesburg. Parce qu'on s'est rendu pour les cas il y a un mois, mais jusque-là, artiste a zombité, il y a des rumeurs dans la communauté congolaise où ils ont circulé. C'est pour cela que le producteur lui-même, Zino Safela, ensemble avec l'artiste Chikito, ils ont choisi cette 24 que vous voyez pour éclaircir l'opinion, ce qui se passe au juste. Je m'en vais directement sans plus tarder à saluer notre artiste. Bonjour Chikito. Bonjour, bonjour, maman, et puis bonjour à la mélomane qui va donner la vision sur Internet, la YouTube, les réseaux sociaux, tout, salam à toi, et puis la PCP, merci beaucoup. Merci beaucoup, moi c'est Erzum Bayo, je me laisse l'équipe en A1. Ah, Chikito. Chikito, notre question dans la liboso. Chikito, Betty concert à Cristal pour le Sénat du Basso-Vélo et la Manazara au Boyi. Auditeur Nayo, pardon, je vais répondre calmement. Alors, ce la Manazara au Boyi. Auditeur Nayo à Boyi. Auditeur Nayo à Mimio na maison où il y a bien, où il y a ce vélo de Lamba. Au Boyi, maison wana, Yango, Boyaki, Kobeta concert, à Ozolo de la Bisso de Belaki. Deuxième, Chikito balobi bakomo nae na balabala zombi na masanga ya binene. Na balabala zombi na masanga ya binene, Chikito alangwe ameli masanga na diamba alangwe yango akopa kobeta concert. Soko répondre nga nanu wana na osi bandeko po baona na ngai ba comprendre. Yango barbecue salamaki à place na fanda. Le barbecue dans l'autre bakangi yo photo tala bia munene na diamba photo ezali misuni dans l'autre yango wana ici to bande ko sokola yango cameraman bongo bien ici dans l'autre solola yango babilo musu to lomela ba binté musu yango na musu na 4 secondes. C'est le vote de Molakisi, moi non pas si il y a bel et bien tout ça a toujours à l'homme. Déjà, mon artiste a sorti un moment de jeu combat, ma point de vue nord de l'artiste en Russie. C'est à chier. Oui, ça tire vendu bien la pantalon. Merci beaucoup. Avant de poser mes deux questions, je dis un grand merci à Mohamed Molika, le seigneur de la ville, Colonel Coupe, ma charité Molika. Pourquoi pas à mon président RNJ, Tadeo Kabunda, Mouba, qui se respecte. Chikito Makin. Oui. C'est pas qu'on a mis le beau d'abord terme maintenant, dit de personnalité, le terme de terme. Mais on a oublié mon corps, Tambour Rabo. Izana audio, Tambour audio on va le dire. Chikito Makin, moi je dois citer les noms. Moi, mon artiste. Voilà ma service, je dois citer les noms. Notre concert, tu vis la charmante, Bengi Chikito. Après le concert pour qui artiste répond à Jimmy Kasaki, là il a Jimmy Kasaki. C'est un journaliste, le gars possible. Sinon ça parle le bas de tambour, faux. Après le mec est prêt. Vous avez un journaliste à tout d'ici là. Ah ouais, ça va appeler, tu vas répondre que non, moi avec Zino Safela, vous avez internet. Jour, on a jour, il y a événement, on a bien un atelier de mais peut-être comment on dit non reconnaître. Oui, d'accord. Un journaliste. Avec nous, pour répondre avec nous, on a producteur, nous, chacun. C'est à vous de répondre dans la caméra. Si c'est vrai ou faux. Peut-être peut-être Yogoya pour promouvoir artiste, mais ça on dit que il pas de vrai artiste. Et on a aussi comment les qui sont au mouvement de la carrière dans la
akota kaona na tena nina mabiki na banda muziki na ati c'est une c'est la même on a dit union c'est ma première madame de musique donc et on sala bien ndeko na bino yebo promouvoir yebo pesi makambo bo pesi ba contact et ça la pionnière na uta ki Afrique du Sud na ngi chasa bana Afrique du Sud ba sala ngabo ndenge ba Mohamed Mono ka ba boss ba zo sala ndenge ba tena ngaba idi ba zo sala ndenge ba océan ba zo sala les autres qui voulent que l'artiste le moment où il est artiste makambo tout ya bien auto sali a pena que ba conseil est bien donc va le bolinga bu di sango na mo le moment où ya monsieur to na audio mo go bu audio mo di ministère na mo audio mo ko ça c'est ça le problème c'est le problème ba preuve donc les bata bongo ba ko ta ma na te so donc tout les affaires du problème et derrière que c'est ah le but c'est le problème là parce que toi média ça me dit parce que le but c'est de nous faire que c'est là qui il y a quand on a dit que tout débani pour yo le dit que tout débani na ça loger en même dans loger producteur il y a une autre qui a à chaque jour à les partager donc toi un bon terme OK on va dans la vie Merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde fidèle internet de Entre Bisso TV. Comme vous le constatez, nous sommes en Afrique du Sud. Je ne suis pas seule sur les plateaux. Je suis avec l'artiste Chiquito et son producteur Zino Safela. D'un côté, je suis accompagné de mes consoeurs et mes confrères. Nous allons animer cette interview ensemble avec eux pour éclaircir l'opinion sur les séjours de Chiquito ici à Johannesburg, parce que concert au Taki Koleka il y a un mois, mais jusque-là, artiste à Zongité, il y a des rumeurs dans la communauté congolaise aux eaux circulées. C'est pour cela le producteur lui-même Zino Safela, ensemble avec l'artiste Chiquito, ils ont choisi cette belle cadre que vous voyez pour éclaircir l'opinion, ce qui se passe au juste. Je m'en vais directement sans plus tarder à saluer notre artiste. Bonjour Chiquito. Bonjour, bonjour maman, et puis bonjour Naba Meloman tout bazolinga biso na bazolanda biso na nzela internet na banzela ba YouTube na banzela ba réseaux sociaux tout ba salam atron et puis na PCP binoto banzambe média à Soudaf bambote ya trop. Merci beaucoup. Double nationalité Zino Safela babengi producteur militaire. Zongisi ma solo ya musique na kati Afrique. Je te salue. Bonjour à toi. Ouais, bonjour Jojo Tumba. Bien. Merci à vous aussi mes chers frères. Na kokendela une question pour savoir Chiquito Makinu. Un mois passé, on s'est produit en Afrique du Sud. Tout le monde qui concert et les cas qui kitoko. Mais bah ces jours on ici là qui c'est là ni ça là que jusqu'à présent on continue quand en Afrique du Sud aux Ongate. Non bah ces jours et silité concerne les bosso to beta qui kenda qui pena kitoko et les cas qui tellement kitoko lokola to zali pena projet à disque na biso level up na meka ko solana producteur na ngana profiter na sala quelques clips awa par rapport à la qualité mususu au peut to mona na musika et ça la mara awa et on peut te profiter non pourquoi pas et na sima na ngope ba contrat mususu mon ami ba to peut ba proposer Chiquito beta pour topé Chiquito à découvrir pe ba Cape Town Afrique du Sud des amunene donc c'est pour cela visa na ngapene za na donc producteur azulé pena artiste le visa moro ya ba long séjour pour te profiter au salam makambo bien pour na bana Joburg bana Cape Town ba se retrouver bana Durban pe ba se retrouver. Merci. Double nationalité, est-ce que vous êtes en bon terme maintenant artiste Chiquito Muto yo bengisa qui est vraiment donc ma question les autres vous en est vraiment en bon terme. Bon on a vraiment mingi ya bezali pour la plupart abatu balobaka nazana mingi ya batenga pena mingi ya bezali. C'est pour cela moi nazana terme mo bon lobaka TVza radio T. Donc moi na bengi bino ba panzi sango bo ya penza lombango parce que mboka ngi koma autre banaré na armée mbilinga et continue mboka que Chiquito na producteur na ye bazo yo kanate Chiquito na producteur na ye zo simbate producteur a bengani Chiquito producteur a sali bopo bino ba panzi sango yo na benga bino boya na le pot na mbango boya et l'homme ma question azali awa te faisait radio te bo poser ba question bo za libre comme ça boya ba ce que zali na mes ententes entre ngai na artiste ngai
Yemoko azali présent à répondre bien. En tout cas, nous avons un bon terme dans l'artiste. Merci beaucoup. Je suis en bon terme avec l'artiste Problème Isaté. Là, c'est la réponse de Zino Safela, le producteur. Je m'en vais directement donner le micro à mon confrère qui est à côté. Il va aussi poser la question à son tour. Merci bien, ma consoeur, pour le mise au point de notre ligne de séjour. Nous allons essayer un peu de voir clair sur tout ce qui passe dans notre communauté, surtout communauté congolaise en Afrique du Sud. Donc la vie est très dure sur l'artiste et le producteur. Le rumeur circule très brillamment. Donc ndete lobaka na ma comme na biso ndete lobaka et Betty Mabe. Ils ont bêta Mabe. Donc il y a un truc qu'on mise au point, tous à la éclaircie, surtout biso bateau to lingaka que to informer public sur tous les plans. Na kati ya Johannesburg précisément na Mboka Afrique du Sud. Donc il y a un to yawa to komi to yeba biso moko au bateau koloba komona ils sont différents. Donc tu es biso moto yeba et là on est les cas. Il y a un moto to kutana Chikito na producteur militaire ayebi biso qu'est-ce qui se passe. Donc mbala moko na okende na tuna Chikito Makinu qu'est-ce qui se passe entre yo na producteur na yo parce que toyoka ki ke falo beta na Cape Town mais old school ba bengi producteur na yo ba bi que non. Est-ce que bino vous avez un bon terme maintenant makinu pour biso to produire na Cape Town? Si vous expliquez biso nan yo na producteur bo bebani ou bien vous avez un bon terme parce que to kuta yo pe vous avez place au producteur à installer ki yo un bon cadre to monio expliquer na biso qu'est-ce qui se passe. Mon grand producteur nangai to ça na problème to un problème te. Le problème on peut na yo qui on pas na yo non logique to ça na problème. Pour nga mingi to ça la parler trop naza loger ici ka producteur atika kinga. Ceux qui n'obéissent à Cape Town, ils ont un contrat et à Cape Town, mais il faut passer par producteur nanga ils ont logique. La norme est un contrat producteur zino ça fait la mutaninga awa auditeur militaire. Peut-être que comme on a regardé peut-être bayuma musupe bazala zo banga komba mutu. Tant bazo tant zo sonner producteur militaire. Peut-être que on a fait moins brutal. Donc on a sa place producteur nanga logenga au moni cadre naza et sa propre piscine za mo isoge legi makasi na zindi nanga na mai er mo pe moi barbecue na se nanga barbecue na ba patron ya mboko to zalaka na bango baza belé bazo tika pe shigito te. Donc tout ça n'a problème té donc contrat oyé à Cape Town poto qui ne robet à Cape Town et l'équipe déjà na maboko na ye toujours qui est de Cape Town. Donc pour nanga il faut te sender message à Cape Town parce que au moni to linga ko promouvoir culture na biso oyo zino ça fait la producteur militaire azo sala lelo et ça pour promouvoir jeunesse. Au moni biso après nga awa déplique pas zoya pomba na pesi mbote na musika na 5 pe bana Jubek ne bo soutenir nga na Jobo bo soutenir pe master na ngai déplique pas ozala ponga na okende ba côté à Cape Town. Donc eza côté à promouvoir culture na biso surtout na communauté na biso. Donc eza na batumso bazoya rapona ko dénigrer to pona ko créer loko moko boy et ko quitter ça peut-être valeur ya makambo to sala c'est pas bien vraiment pona nga na bato bazo sala ba makambo bongo menga na producteur na ngai azana nous vient nanga na baki nanu donc avant tout ça la business azana pena vient nanga ki abanda ko soutenir depuis na petit tombo pa pena nga Chikito donc ba vie o bando ça la sko Chikito ba vient nanga bazino ça fait là le tombé que non par rapport que Chikito est vrezali a rezali mais c'est en ce qu'on promouvoir et tant abeti c'est abimisi lar na ye abimisi mbongo na ye visa billet caché na yango pour avant na yabo pena na benda pena parti na ki kotoya pour tout ça la aventure to yende poto sepelisa bato to sepelisa ba meloman donc ba makanisi o bato bakoza nango na mutu na ngai ezate na ipete na mutu ya ve na nga producteur na ngai soki ezali là je ne sais pas mais nga na ibige na za à l'aise contrat mususu ye ya Cape Town to soki ndo beta na Cape Town. Bon na lingina tout dans producteur question ya old school expliquer maintenant expliquer population peuple bazo talabiso et puis public bazo talabiso expliquer na nous que ndenge ni relation ni ozana ngona old school
et puis ndenge nini oyambaki message wana tant balabaki yona Chikito Bobebani ezalaki ndenge nini expliquer na biso. Ok, merci pour la parole au Pessingai. Moni Congolais motema mabe. Moni Congolais aza motema mabe o baba na richesse nzamba pesa biso na Congo za ka motema mabe. Batu baza toujours to benga na mal interprétation. Naza na problème na Chikito te. Même ndako nyonso tu problème ezanga kati. Mais ngane to na problème à mon côté. Izaka ndezalaki ke Chikito fallait abeta concert moko na Crystal Club o tombaki ke jour J Chikito fallait ya kobeta asanteraki nzoto malamu te absinga no producteur na ndenge pene ya veri na kokate naza musicien o naza musicien mo na yemba ka voix likolo voix zo ko compliquer nga so na bina gafe et ça la bien de préférence pour naza musicien te na nazo bina nazo yemba nazo mela ba mai ça sera mieux to canceller contrat ou to reporter c'était comme ça allez ba mère kine go kende o producteur Chikito na producteur na babebani to bebanité to zali calme na bon terme ndongo moni kut yo yawa Chikito azali place afandaka place na lonjaye EDD azana ba clip na azoko continuer ba single na sala ki azoko yemba azana studio na ba contrat tozana yango aukende Dirba nazokende nesu na Cape Town to c'est ça to za pendant na bonne relation ngana artiste na ngai o aza produit na ngai o aza diamant na ngai o aza or na ngai o aza ba comme go benga na ngai kutu rombox ba comme benga palladium j'accepte tout. Donc c'est un peu ça to za na bon terme vraiment. Oui effectivement ba massa na ngai ya mutualité na biso ya côté ya old school ba benga nga ba poser nga question parce que je suis le porte-parole ya old school de ba benga non toyo ki yona Chikito ezo simbate faito ke ndoko beti sa Chikito nga c'est no problème zaten na la problème na Chikito te tozo continuer na toza na bon terme ya mo na bengi bino ba panzi sango boya bo poser ba question l'homme en question azali awa so il m'a bezali à répondre bino merci à passer concert na ngai. Merci beaucoup mon confrère. Salut Chikito Makino. Ouais, salut les grands producteurs. Dozo continuer kaka ndenge producteur auteur koloba ke ezala ki problème au boya concert o il fallait ki obeta na Crystal na il y a tout na penza question na mingi les pas producteur penza apesa biso réponse il y a date na affiche bimaki to saleli yango ba pib batutu bayaki mais les jours J en tout cas batu ba se retrouva qu'il sous-souté donc Chikito ayoka ki maladie kaka na pourquoi ou bien comment parce que ba date 40 tolobi ke Cape Town pezali date soke bimi sikoyo artiste en tant que azana Afrique du Sud na Jobo est-ce que santé na et au déranger les sous-souté par rapport à ba date otozocha producteur à vous. Bon en tout cas santé na et eza bien santé na eza kitoko amelaki bakisi comme d'habitude yo ibikaka Chikito uti na Congo mboka o ezala na hiver te ayo comme na place ya hiver moins changement de climat wana nde salaki nde ko sala mais toutefois bino mo monde tozana tongo makasi boyo ko joyer na cette bien on a pied levé donc santé eza bien Chikito ya zolo ba malamu en tout cas on est bon à continuer toujours ba production na ye donc on a koloba ngo ya mabe vraiment ezate. Ok, merci beaucoup producteur Chikito Makino vraiment na zozo sous question moko Chikito Makino la production na onyo surtout ya Jobo o ebeta mi tomoni yango eleki bien mais Chikito ayebisaki biso na calendrier na aéroport que il fallait qu'il asala ba clip ba tournage ya ba clip et salami toté et puis Chikito ayebisaki biso que azana chambre encore o etikali pona ba prêtre ya Jobo to lingi to eba e komi na niveau nini na temps onyo socio sali na Jobo. Ouais, côté pour na disque na biso level up zobima to sali déjà clip moko to beti featuring na jeune frère ndeko na ngai aza sud-africaine yaza sud-africaine awa aza étoile montante kombo na ye Vukani to sali déjà clip na ye bientôt la zobima to zobima na kati ya disque beti kalinde rumba tozo silisa bulo nango et puis rumba ngo toza dans la studio maintenant to komi étape à clip te pour na rumba mais dans la studio mais pour na featuring auto beti to sali déjà clip nango
tozo bunda malembe ndenge toza tozo beta ba concert tozo sisana boulot ya studio mbala moko. Ok, merci beaucoup Chikito Makino. Donc toyebisa batu nyonso balanda biso ke level up na nous penza esilité ba misusu ezana na studio mais misusu posio bandi déjà. Tika lika na chanson moko to tika na studio oza na poser libanga to na poser zwango ka nzembo ngo. À contacter biso et au sala biso bien parce que oza mboka ba millionnaire na eu occasion to opportunité na sima producteur na a présenter quand même ba millionnaire ebele ba Yannick Nia ba baza pene ebele ba Edi Barakolo Kombo donc plein de patrons on a coûté na bango ba kombo ebele liste ezai mulai donc na ba président Dems donc baza pene ebele oyo ke bandimi ko soutenir leki na bango to artiste na bango boti kangate culture na biso fo ekende liboso surtout culture africaine mais côté pena level up to tikali na chanson moko wana bobenga bo contacter biso bo soutenir yango e osala biso bien parce que même baya nanga o baza danger ezaka bino ne bato bosala bango ba mélomane bolinga la bonne musique na sengi pepa na bino bo soutenir artiste na bino pour na concert o euté ko raté vraiment na s'excuser vraiment devant tout le monde devant public ñon so les santé ezala qui même jour na uti osala clip. Okay. Donc, on a aussi la clip to bini to yembi à danger santé no bukani et puis affiche salamaki même jour J. Donc comprendre des places où on adore le jour J bah seulement en boutou nous autres topé sa santé quand même. Donc on a beau excuser vraiment pour na bateau tout bazala qui décide pour na concert wana toko bonisa ngo to bete la bino concert mususu ya bien opéro za la bien sala makambo ya bien voir ngo eza awa non azongi chassa te na yaki wande pour na bino. Donc na ki pour na koyembela bino producteur nanga zino ça fait la même qui Chikito awa pour qu'on s'épelisse bateau non pour qu'on merder bateau c'est ça donc toi qui porteur ça ça qui toko na mis sur bateau et puis à promouvoir artiste naé prévenir ka pesinga temps na sala ba clip nanga mais ça contrat na été makambo ya disque nanga OK disque nanga ça à part soit aller ouvert nanga tali ngoro pesa nga pe ni on a té monsieur ngoza concert et sili contre sili to ka bona na maintenant j'ai pas opportunité à sala ba clip ya ko ta studio ya robeta featuring donc nga pe na profiter nango. Merci na bateau nyonso batika ngai été. OK. Au school mobimba na pesi bino mbote bourgeois na pesi mbote. Merci beaucoup vraiment merci na passer na confrère nanga Erzoom a zappé na ba question ya venanga Youssouf Pourada. Ya. Eza na bateau ba conseil nga koleka ya tina ebite ko ya opesa pena na marga kabeli nga larme na conseil ko na. OK babi Youssouf Pourada en tout cas libanga et komi na passé Erzoom bayo oyo a repesa ko poser biso pe sous ba question tous travail. Ouais, merci. Merci beaucoup moi c'est Erzoom bayo journaliste à l'équipe on a toujours. Chikito. Les gars là-bas un musique. Chikito na autre question dans la liboso. Chikito beti concert na Cristal pour au senga qui va soubelo et lamba Nazara au boy producteur na yo pardon on répond nga calmement falloir soubelo lamba Nazara au boy producteur na yo a boy producteur na yo a memio na maison o ya bien o ya soubelo bilamba au boy maison wana yango au boy qui kobeta concert a ozolo bela biso ki obelaki deuxième Chikito balobi ba momo na ye na balabala zo mela masanga ya minene na balabala zo mela masanga minene Chikito alangwe ameli masanga na diamba alangwe yango akokai kobeta concert soko répondre nga nanu wana no asi bandeko o ba olanda ngai ba comprendre mission na robot ya jamais kobeta concert pour na elamba et ça fonce de formation artiste a robeta concert même na single ou ils ont importé ça dans art pour y robinisa devant public. Donc déjà puis elamba ngoni nozolo basu Zara lisusu oui eza na Zara eza na kombo mais na game ya ba makambo bilamba pour ngape na njilwa na ebi mambo teni donc na ko discuter non pour na Zara te pour même ataba na Paris ba otalanga na kolana ke na rapoto déjà na âge à 16 ans venanga les padres mais manga da poto jour J publicité aussi yo journaliste affiche et bimaki journée et bimaki avant 3 jours non soyez belé des jours na ba jour wana nazalaki bizna ba clip nazo sala clip to beti featuring na Vukani asa artiste sud-africaine ndé na aux informations na corps eza bien santé dérangé ndé tant babenga ba singa concert beta soutenir no bi non fona solango na producteur parce que c'est même bon à cacher ça la guitare biki ba pesinga cacher na robeta concert sans cacher te moi-même moleka c'est bengi producteur abengi producteur peut da producteur mbongo yo oboyi sikoyo
au moins que place on a mbongo tout quoi boya mbongo donc santé de me répondre na ko mbongo mais santé zo répondre te non ça musalande na ko mbongo oui na zui mbongo mais non ça musande ni santé ça bien te donc ça déjà impossible ya on a singa qui font la solo la na producteur nanga ndenge santé zali na ko travailler te pour na bière au mona qui place pour vendre ce qui bière ça yango barbecue salama qui a place na fandara do barbecue biloko do ndo tumbela ba akali yo photo misuni to ndo tumba tala misuni to ndo tumba ngo yango wana tala côté zali hein misuni to ndo tumbela yango wana piscine to bande ko sokola yango cameraman izwango bien piscine to ndo solola yango ba biloko musu to ndo mela ba bouteille musu yango wana musu eza na kati kuna do ezaka ke tant muto biso ba congolais to tant muto sali kamba bien muto musu azo pas dénigrer tout le monde peut être sepela na musu na projet oyo te dis que bakadi bazanga raté pour nanga est normal parce que même une zambe buta mi sala za nzambe mais kadi ya moko passe la wana sata za wana pour na déranger donc pour nanga est normal ba melomano balinga la bonne musique bolanda ba n'importe quoi na te o bazolo ba bolanda nde biso ba tozo sala projet biso ba totoye na projet mais ça ba toi na te o bazo repesa ba information na au moins peut pas contribuer pe na logoté mais bah on a pour ça que ebeba des autres bimana pour liboso ça qui ba bimisa des autres na concert il y a liboso yo yebiango mais nous sommes basala qui concert et les cas de kimia des autres bimité moulange bamba mité à part voiture il y a producteur ndé mutebe baki si événement il qui deuxième concert ndenge moko donc bazolo kasko porte ni peut-être ba côté là pour ba baby sa image to ba dénigrer artiste to producteur pour ba projet zebelé artiste a ba projet belé producteur a ba projet mususu o rozala bien pour na ba mélomane. Donc pour nous soutenir vision, il y a producteur, il y a artiste, ça la biso bien. Merci beaucoup. Pardon, pas producteur, tout dans producteur. Tous allez na yo, salut producteur, je nous ça fait la producteur militaire. Merci papa. Zoom, on t'a dit mon vous tirez le téléphone à l'aise hein. Merci papa. Je nous ça fait là. Oui, Zoom. Et là on ni Chikito a salio, Chikito to qui a décevoir yo. Au botole même na passeport. Au kangé passeport na ye parce que contrat de boyokana na Chikito contrat zali hein Chikito abeta concert na ye dernier concert au revoir ezaki à Cristal après à Kende Congo pour na déplique pomba azonga mais Chikito aboya kozonga Congo yango yozu passeport na ye okangi yango to lingi na miso ya media ozo passeport ya Chikito ozongisi na ye moni eloko er zoom na hotel ko lobana yo Kongola motema mabe Chikito ayaki kobeta musique na kata Afrique d'ici Chikito ayeko lakisa biso na Afrique d'ici comment il est capable Chikito ayaki alakisa biso oye bombama ebima pe mona ki on a premier concert ndenge kendaki mais j'espère au moins qu'il y a un premier concert et ça n'a pas Congolo balaxé déjà monté à ma bien un premier concert au balingé concert en ebeta maté pourquoi Zino Tid yenan voilà félicitations voilà moi assis à solo donc le quoi au moins ce qu'on a minute ndenge ba producteur ba bota mi lokola mayebo okende boye e nana zo betisa oh nana zo betisa pour nini producteur mettait la bandi Chikito aye apesi producteur makambo producteur apesi Chikito makambo bino media boy bo pesi ngape makambo alemba moni ba orchestre ba producteur bimi bele lokola mayebo kala na bazalaka motema mabe e ba suka na te ba komi ko luka baba na ko sala ke loko mo bo peut-être o na ngana comité no na sala te e comme reproduction ya bango eleki ya ngai kala na bozala ki wa nde recherche ya congolais motema mabe na osenga na Chikito aza waza mwana mukete aza mukolo c'est nga na ko poser sur Chikito question tu vas poser une question donc c'est les passeports na ye yango na tena tuni Chikito pardon mokili zo mona biso caméra za ouvert tozana bututi tozana moyi tozana majimo to sala wate Chikito passeport na yo ezali wapi na kangaki yango place nini na menace nini o ngai na boteleli yo passeport protocole obanga déjà le rôle depuis kazoya Chikito déjà comme botelé ba passeport to boy yango biso media pe to ye awa Chikito bazong sur le passeport na yo na kimia ezom ndona oyebiki kambo zoloba eza aventure te ah oui maman solo na loba na coup de fil yeah
mais yo ndenge nini obotoli Chiquito passeport nakia na Cristal naoleka boye ndeko mo boya mwasi pire fan ya Chiquito nanga nazo parquer ka mutuka boye ndeko mwasi ayelinga na porte na ngai autorité militaire nina ngo boye ngase nini mama yo go botela Chiquito passeport na ndenge nini waiza identité na ye yo go botele passeport nga mama tu me connais oui na yebi ko yo no bengisa ki Chiquito yo mtobete musique biso tza ba artiste Chiquito tza ba fan Chiquito mais ko botela Chiquito passeport ndenge nini passeport ngapesa passeport congolais awuti na passeport na mboka kuna aina ngwa yo botele passeport na ndenge nini soko mono lembie zongisa ye oh yo makambo za sérieux yo makambo za sérieux vraiment ngana boto Chiquito passeport et banana ndenge na nyongo nini passeport non pardon Chiquito please na miso bandeko bazali à l'axe biso ouais na bossa na souté maître volcan et puis maître volcan et là na Afrique du Sud ça na maître mokaza britel ko le kaité maître volcan ailinga pembe ninga maître Tchenche muninga maître Tchenche aye pena pembe na minga contre mieux abi ya na respect na pesa kayo please zongza Chiquito passeport avato ila o mabe oh oyoki yango papa nazali awa na kati awa nayoki kaka même histoire lobi nayokaki yango lobi kuna nayokaki yango ngabi nga azala na passeport ya Chiquito azalaka na passeport na ye moko ndo mwe nabengisi bino sumbangana ndoko boya makambo eko mokoma sérieux boya wa Chiquito aexplike bapeuple na ye banani bafani na ye aexplike bango passeport na ye eza wapi amontre biso Chiquito pardon passeport na yo eza wapi polité Chiquito passeport donc pour mon ngas ko na yo comprendre yo so ndé bilobela ya balabala yongo ye nango to so maman professionnel premièrement identité ya mutu ndeti na âge na pena na kotambola sans identité na mboka mupaya et puis nazo bimaka beaucoup plus pour na boulot place nazo kendaka na ba ville kuna so na kuta na police donc na obligé faut na tambola na passeport na nga yango na tambola voilà ja pas passeport yango na tambola nango partout et sa carte na nga ya vaccination visa na nga pe yango soki ke na kutani na mundele soki policier soki nani tant batuni nga na lakisi ba on a ba séjour na nga donc nazo tambola en ordre na kati ya mboka je m'excuse hein na lingina laksana batu na kase na ngo Chiquito linga osonga te bino batu bolo ba pesa kusana muke je m'excuse c'est aussi la 10 février Chiquito nangina loba boye Chiquito je m'excuse ngai nde producteur ya Chiquito nga mtu nazuli Chiquito visa Chiquito aza na visa ya une année ya multiple entrée akola mukasiko Chiquito azongi Kinshasa akoya ndenga lingi aza na visa ya une année multiple entrée osoko pa ndeko c'est ok awa naningo zumelenga yango mona Chiquito va commis à entrer à côté qui n'a mboka le 23 il y a 10e mois 2024 bah ebisié Chiquito pour azonga va pesa que 3 mois il faut azonga le 21 janvier 2025 Chiquito ça na 3 mois na mboka après 3 mois abimi après ça on a zonga le sous ayeko zonga parce que visa neza une année on a encore bien voilà et là on a relégisa 3 mois na sol sud-africaine dans ce sens là donc avant février il faut nabima ceux qui na olinga soko kota na koti sur Afrique du Sud dans ce sens là merci beaucoup Chiquito bogozonga na boya rozonga tayomo Chiquito pour la passer conforme na ngai Chiquito bande ko baiki belé na Cristal participer au moment moleka yokaki les jours où il y a 6 000 na ya bizum 6 000 rand yangoyo Chiquito azwa 4 000 rand ya instrument yangoyo pe bande ko basala ke belé Chiquito est-ce que koki ko s'excuser te na ba homme d'affaires o bayaki e belé to mbona tanga ba kombo ezate bayaki belé ba bayaki belé wana mbanza toujours bomoko mbanza bomoko old school basala ki wana ba groupe belé Let Us Together Dragon City au bazaki parmi ba sponsor Yamakasi bayaki wana Chiquito momoko na bandeko wana vraiment na uta pe dako senga excuse mais na s'excuser sous encore surtout na ba homme d'affaires au bayaki vraiment pour ba soutenir Chiquito au moni pena que patron la moki na parler na ye a sokoli a lati bilamba ya cher a che parfait na ye ya cher et puis a yesu na mbongo pour kabela yo lisusu donc vraiment
Bon comprendre nga ba patron na ngai ba boss na ngai parce que ba boss na nga ba kolisi nga eza ba mélomane ba linga la bonne musique. Donc nga ba ni musique na za mona mokie ba fanatique nde ba tu ba chéri nga to ba kolisi nga to ba kabeli nga to ba sala nga trop na vie. Oui bindu le ndenge kendara. Donc na remercier bino na art au bosalaki et puis na s'excuser pe na sengi bolimbisi. Mbala simata nzoto ya bien te na koya bomo na paye chigita belime na souhaitant ote que on a un événement santé déranger les sous. Bon comprendre les santé tout le monde on peut battre sous papa mba kufali kwa podium santé zala ki bien te makeye na podium tout le monde qui to kufela grand prêtre Baouba. Donc ma patron tout vient ngai Mohamed Moleka boss vraiment bon excuser artiste na bino na boya ki peut-être likama mususu ya munene koleka pour na ko repe ko ya pe na podium wana et comme sous maka mususu. Pour tout le monde, on peut ba grand star ba na ba podium à Daichu, tout le monde ba grand joueur ba kufali na kata terrain. Donc peut-être na invité le wana parce que au dana comme ko yoka na mona ke na ko tele maliko podium. Bon vraiment ba patron ba vient na ngai ba ya na ngai au school na singi bino esquisse mbanza bomoko bo esquisser artiste na bino bomoko mbanza ba staff tout bana jobour tout bana yoville partout surtout na certains to beta bon ça a décidé ngana robeta concert wana gratuit donc eza le rôle à concert moko populaire na sine ya s'excuser na osenga producteur nanga ceux qui moyen rozala organiser ngo poto to sepelisa ba mélomane ba o ba mankaki biso po ba tebele pe ba mona pe Chikito te place azoyemba et c'est il faut ba mona Chikito donc trop décevoir bangote vraiment on doit roloba ngona. D'accord, merci beaucoup. Je crois que bah esquisse nayo Chikito et Yokani na bande ko surtout basuli baku ya Olanda biso. Moi c'est Héritier Imatila, journaliste et reporter, vraiment. Il y a Nationwide Television et puis na tranche mingi to sala il y a Solola musique. Producteur militaire double nationalité. Ouais, papa nanga abonné. Il y a qui mes abonnés peu. Tenga pe santé bien car ndengo moni na bengi bino mbango po makamenge ki ni mabe makasi. OK, na kozwa vraiment temps et belleté malgré tout ça na temps na biso, mais je m'aimerais juste poser la question concernant il y a choix oyo portaka pona Chikito. Et là on est pour ça qu'il pendant qu'il y a des artistes au besoin est vrai, mais au préféré au ça la première choix na yo et pas il y a Chikito Makino. Choix wana et utaki wapi. OK, merci. Chikito kosala choix na ye j'espère auti non koloba yango azano leki nanga ya mabele taza biso nyonso tout tobenga bana ya Tchango. Chikito vient de Tchango ngana na Tchango donc toyebani déjà Chikito ayebi tato a botinga ayebi mamu a botinga ayebi baleki oyo yanga ayebi na ndako na biso done ndenge ozonga so na pesi ekoli aokende inde ti na porte ndako na biso kitisi de colis apesi maman mbote apesi papa mbote abaruki azoni opena mabele vraiment et de deux oui ce qui na sala choix Chikito parce que c'est un bon chanteur naza na bato mosusu na benga bango basala na ye ba featuring na ba concert ba kimi parce que bayebi ke soki na kosani komata na podium no mona mobali oyo carrière na nga bu pia ngana salaki choix na ye omoni ke produit ekendaki bien premier concert binomo bomonaki bato bakamwaki interprétation ezalaki no na monoko akoyemba nini akosala nini mais tant bakoti na kati babi non libande eza kati te oyo Chikito azosala boye c'est vrai c'est Chikito omonaki Chikito a gagné beaucoup d'argent babwaki elie mbongo basali nyonso bakosala place wana ezalaki plein à craquer on ayebaki choix nasalaki donc tina nasalaki choix ya Chikito parce que c'est un bon chanteur. Solola musique toujours na Nationwide Television. Il y a je crois que question moko kara yasuka pour que na libéraux pour na kota na Chikito. Pourquoi ba concert oyo mi balé au betama on a ko reconnaître pour moi on a zaki ngamo sur place. Et ça toujours gratuit. Ba concert il y a gratuit pourquoi est-ce que cela veut dire que bateau bazan Afrique du Sud ah ouais il y a pas de gens oyo bazan ba moyen ou bien pourquoi kara ba concert gratuit? Pourquoi le concert est gratuit sans que ça soit très payé? Ok, merci pour la question. Premier concert aux qui produit. Nangai Moko, le producteur militaire, ça fait la double nationalité. Moutazong, c'est musique en Afrique du Sud, au beau salle Mokinayo.
premier concert c'était payable. Au moins qui ndenge batu ba futi mbambongo ne basali mulongo. Yami Balé muta produit Chiquito. Oui. Yami Balé muta produit Chiquito. C'est un ami na kombo ya Edi Bara Kolo Kombo. Tolala ki tolamuki a benga un téléphone mon frère aux arabes m'expliquer place nazali abi parce que tokoko kutana ngai problème ezate abi singa zulanga artiste na yo yaka tokutana a démarrer mutuka na un hôtel car place toza na ju Chiquito toke tokutana abi mon frère par rapport na mambongo na ngamo kwa na elengio na yo ka ke pa Chiquito na concert na linga pesa ngango lelo caché combien Chiquito betela ngai musique toyokani na pesi cache na ebisi montant na tuni Chiquito l'homme en question abi non c'est bon moi mon cœur et au salaja donc producteur tant a pesi caché na ye o yanga déjà tant on a joué caché acha place à kobeta gratuito yanga ni na kati parce que artiste ça joué caché na ye donc ba tu bokota gratuité ngana artiste na to perdre de l'autre côté parce que nous avons déjà reçu notre argent la caché donc c'est pour cela que mon concert wana ezalaki gratuit mais na sima est gratuit wana artiste a bénéficié ko le kanambo mo caché yo kutu ba pesa ki biso. OK. Vraiment tozo nazo na cause obligé au kato vie par rapport à temps. OK. Ya na lingozo c'est langa Chiquito. Donc ba lobi ke to betigra yo fele. Te nazo c'est la vérité. Te concert to betega liboso ezalaki payant. Même na fiche au monde ki ba tutu ba kota ki ona ba image ezali o ba ba futa mbongo na bango pour ba kota et puis concert oyo venanga Edi Bara na pesi mbote Kolo Kombo amona yi kazana lar na ina ba master na ba vandi entre bango na bango ba patron peut-être kuna ba yoka ki musique ba silisa ki elengi wana te faut ba savourer bana ba mbongo na bango quand même bako lia biloko te ke batondi te biloko esili loka bazana ba lar na bango ba bigi artiste telemana yembela biso binisa biso ba vandi entre bango na bango ba patron bazolia taba na bango j'espère ba tumba ta ba 4 tabac comme ça ou 5 tabac basombi bani na bango bazomela champagne na bango bazolia taba na bango nga eza musala nga na koyembela bango tobeta ba concert bango mingi na chat tobeta ngo pa ba konzi mais na obeta ngo pa ba homme d'affaires to vanda pena bo moni pena ke oui grand prêtre à l'époque ton aza pas venu nga le padre to ndo mona ngo pena ke papa s'assoit bengisi bino donc il robeta na oyo. OK. Droit d'entrer aux alades ba vandi entre bango na bango ba ministre bazo savourer donc pareillement na oyo Edi venanga Edi Bara sali Kolo Kombo donc ezalaki ndenge na concert na biso liboso la IPA oyo mi balé na beteli nde ba patron pe ba yoka na angle na bango dans ce sens là. Et ça pour la merci beaucoup Chiquito, merci pour la réponse. Je crois que Bato Holanda biso ba satisfait par rapport il y a réponse na wana. Alors une dernière question comme ça n'a passé confrère nga oaza awa molakisi awo tuna yo moi mituna mukio. Est-ce que ndenge toza awa sikonde to vandi boy si ça se fait et que un producteur se présente et que a produire yo awa abet ce concert awa et ça la possible eza possible ba production sous relation ezanga mais tant et yana nzela nga fona kitana nga toujours et pas producteur nanga pour yende mutaki nanga to sala affaire te fois à au courant bazo betsanga concert et pas mutu tel nga to yana ba conclure to ba conclure ma biso entre nga ba yi ce qui peut mutoyer pour yemo raza muta ba patron yemo pas ça patron za ba camarade ne ba patron ebele te na za na posa petit Chiquito robetelanga ye pas robenga Chiquito ndenga ute rozala mutu tel a proposé boy yo mona ngondeni a che makambo na ye to sala ngondeni et que nango boy to faciliter carte to sali makambo donc yo sala bien oza na posa abengisa Chiquito abetsa Chiquito o na mboka mo quelque part robenga producteur nanga to robenga ngamoko ngane to za na harmonie na biso dio na biso o to zo beta par rapport à business. Vraiment, merci beaucoup. Un grand merci surtout pour Nayope. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons passer une confrère Nanga, Molakisi. Merci. Donc, Nationwide Television, toujours. Molakisi. C'est le votre Molakisi, Mwanankasi, Yaesu. Bel et bien, tout ça a toujours un bon moment. Déjà, modératrice, ça va faire un moment de jeu Tumba. Ma point de vue, moi, bon artiste Nabiso. Artiste à Chiquito.
Oui, oui. Sentir vendre bien la pantalon pour. Nagi toko pena donc piotara na South Africa. Mboka Mandela. Merci beaucoup. Avant de poser mes deux questions, je dis un grand merci à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville, Colon Toukou, ma charité Moleka. Pourquoi pas à mon président RNJ Tadeo Kabunda Moulouba qui se respecte. Chikito Makinu. Oui, oui. Ma passeport est bonani. Le beau bon terme maintenant, de personnalité, pour le terme militaire. Mais ils ont un audio moko. Et tamboula ba groupe. Ils ont un audio, tamboula groupe. Audio en balobine. Chikito Makinu, moi je dois citer les noms. Moi, Molakisi, Malanka Saïs, je dois citer les noms. Notre concert, Tcheni la Charmante, à Bengi Chikito. À tout un peu concert où il est qui, la Cristal. Artiste répondre Jenny au Kasaki, Ngai, Gazelo Safela, Tuzo Kanate. C'est un journaliste, le bien cité. Journaliste avant le Balécambou, faux. Après, le mec est prévu en un journaliste à Afrique du Sud. Ah, en Afrique du Sud. Je t'avais appelé, je lui ai répondu que non, moi avec Zino Safela, tous les intermédiaires, on a petit concert. Un jour, il y a un événement, mais peut-être comment on reconnaître en entier. Il y a une dame, Jenny Okassa, journaliste, qui répondre qui journaliste. Journaliste. Alobina oui. Avec you répondre qui yo na producteur, Jenny Safela. Double nationalité. Parce que producteur, nous négocions on a journaliste, mais contrat nous négocions on a journaliste et tout na producteur. Mais évitez. C'est à vous de répondre maintenant à la caméra si c'est vrai ou faux au soleil parce que c'est une journaliste. Au moins peut-être yozoya pour promouvoir artiste mais ça na mutu mususu azoya pour dénigrer artiste. Donc on a aussi vraiment ndeti soro mutu mo linga na karo na ndenga mabe akota karo na ngate na ndenga mabe tenga banda musique na petit na ibi pena ndole. Donc na ibi nyonso ya mabe na malamu ya musique. Donc et on sala bien ndeko na bino yebo promouvoir yebo PC makambo bo PC ba contact et ça la paix honneur na utaki Afrique d'ici na zongi chassa ban Afrique d'ici ba salinga boy ndenge ba Mohamed Moleka ba boss bazo sala ndenge ba fena nga ba edi ba bazo sala ndé ba océan bazo sala mais ça te que bolo ki la artiste loko mo boye dénigrer artiste makambo tout ya bien auto sali a pena ke ba conseil qui bien donc le bolinga bo bepi sango na mo loko mo boye ya muke to na audio mo boye audio ngwa bimisela ngango c'est ça le problème. C'est que c'est pour ma preuve et bimi. Donc dès que tu vas bon s'il vous plaît. Sorry. Donc tous les capitales ils sont là on parle. Et dernière question c'est quoi le but que Bossolé qui n'a été parce que toi média nous sommes les médias tous la ngabuneti c'est que le but c'est que tout le monde preuve que Chiki tout cela qui yakana on dit que to bebani oyo lobi que to bebani naza loger en am ta loger nga je ne sais là c'est producteur yem dans foot à chaque jour à ça par jour donc toi en bon terme était no vendre rendre no foot on est je m'excuse Chikito moni loko ndeko lobi naza témoin na tangi sous kombo ngai mo producteur parce que muta koselinga likambo azate muta yelinga audio na azate parce que je me faire partie na kati ya groupe ndeko na biso ya mwasi Johnny Okassa j'ai salé à passant alobi boye na bakate nzambe asunga ndeko na biso ya mwasi wana ezana bandeko na biso mususu soki ko lokai soki nini ezana batebele fo ba leka na délivrance pongane na yebi hein na ndenge ba tokolela mwana mwasi afungola monoko liboso ya bandeko mibali te mais au mwana mwasi azofungola monoko liboso ya bandeko mibali ya azate leki azate c'est la succélérer mutabongo faut tele malamu je dans la bandeli question o mola qui s'est posé yo ngai moko na téléphone nga na yoki ndeko na biso ya mwasi Jenny lobby problème ezali awa Chikito ngana bengi Chikito ngai Jenny na bengi Chikito na téléphone na lobi na Chikito pourquoi oye concert Chikito lobi na ngai ser na ngai na oye concert parce que ngana producteur na nga to oyo kana susu te to bebani ya ona oye concert te na beti na ngai te mais yo nazo ka moi o reconnaître la dame te ozo yebete biso ba to komi ko définir yo suko nenga zali azaka na ba locks boy ataba locks ser na biso moko boy ataka caméra na ye liboso boye bien yende muta lobaki ya peut-être mabete batebele pe noye babonga nde na ye boye na ndenga mabete na sens ta mabete quoi voilà
donc nga on a connaissé que obi ezaki Shikito alobaki batindi yango na groupe mais eza mutu moko boy a créé abwaki na groupe parce que c'est un journaliste na part na ya meki ko sala bo enquête journaliste ya chaîne nini azana chaîne JL Pro Télévision après avoir fait l'enquête il a confirmé que merci de nous micro j'espère vous réponse il y a leader Shikito dans lobby bon télévision radio T et après montage T et le ngina yemoko vona yemoko commentaire pas de commentaires pour moi molakisi na sikiwana merci beaucoup na sens mabete aya makambo Shikito te bebise mutonga pena muto ya bebisa makambo na ngai no lingana sa pembe na ngate donc atanga komba Shikito te apoussa na pembe na makambo Shikito te donc na lukande bato ba promouvoir Shikito a sali carrière moulaï Shikito a sacrifié jeunesse na ye oui fait na sala ba makambo belé na 8 ans reconcentrant on nduli donc na pour na sala ba aventure te donc excusez-moi ya na makambo Shikito te sur atanga pe komba Shikito te. Merci beaucoup. Dernière dédicace na Benji Bambongo balobi de la part de Molakis na pesi mikopa ya Mama Jojo Tumba. Voilà, fidèles internautes, nous tenons vers la fin de notre intervention. Mais avant aussi de ça, vous allez qui satisfait, vous qui ba réponse, ba question et tout nanamaki et pas Shikito et pas producteur naïe. Mais avant de clôturer, na kolinga MP autour nana double nationalité ou hasard producteur. Parce que ma solo production et ce qui na Shikito te, ba nego mususu bazoya. Balobaka eloko nyonso eservira ka leçon. Expérience ya lelo. Conséquence ya lelo expérience ya lobi. Zino ça fait là. Oui, ya Obetisi Shikito. Oyoki rimer et loba mikoloba, tu ne peux pas interdire aux gens de parler. Shikito azastar, batu bakoloba sur Shikito yo pokoti makamongo batu bakoloba sur yo. Expérience nini oyo zui. Na production ya Shikito ndeka o moneli makamyo so ozo sentir ndenge nini ezo tino davantage au kende lisusu ou bien il faut stopper te expérience na zui ya bino ba journaliste boza ba lokuta moko oga no balobaka epanza makita non journaliste za lokuta te journaliste azala lokutate journaliste azala pakamakilate journaliste avant aya na likambo na plateau c'est que il faut ayeba ke azwaki problème parce que journaliste musala na ye ezala ka ko diffuser information peut ko élargir journaliste azala lokutate OK eza retiré parole non OK merci na retirer parole nga mais bon bino ba journaliste vous avez pas de makita beaucoup qui encourager mutu à kende vers l'avant beaucoup ko bisa pe mutu après yo niet ngana comme déjà prêt prenez l'exemple on appelle sur kaka Shikito la baki akoya ko beta musique yote ngana solo na Shikito na bengi Shikito na téléphone Shikito na numéro na téléphone mais pourquoi faire la genre de campagne comme ça on va kolba ngwana mais nazokenda avant obenga producteur militaire na front ozalaka ata commandant Zuma Masasi to continuer ka guerre ata mninga na Zuma Masasi to benga première mutum so tombola ezonga na biso to ko avancer to nazaka na système ya advance jusqu'à la fin Shikito Wakini tu peux regarder la caméra zala senseur na yo moko Zino ça fait Lazare vient na yo ya quartier en dehors ya kivie bosali business kala mingi te ozozonga Kishasa sincèrement okobeta ton okoloba vraiment que o enjoy Afrique du Sud ya na yo ya quartier producteur na yo asali musala kitoko oyo kosala ke baninga mususu bazoya balanda barimere ezole kanate eza ndenge batu bazolobela te est-ce qu'on cause à la vraiment sincère na yo moko pona olobake tu as obtenu quelque chose de meilleur en Afrique du Sud donc vraiment peut-être si na tonga déjà ndako nanga peut-être bandoza na chatom na oyo venanga producteur nanga sali et contribuer ma casse pour la carrière nangai biso tout ba congolais to ebi réalité qui ni to ebi réalité à pays na biso nanu parce que na géopoliticien et puis naza panafricain
Donc tu es bien non mboka na biso non ndengezali. Et puis ba te belé au batalanga ba yebi carrière à Chiquito. Et puis ba yebi ba étape au nini Chiquito atamboli nango na carrière na ye. Na bambiscade au Chiquito akuta non parce que sa carrière l'homme doit se battre via sa combat. Mais tant moto a contribué quelque chose moi est très important dans la vie. Parce que la difficulté peut-être aussi ça peut-être disque. Mais tant on a commis na Jobour a na beti ba featuring, na sali ba clip. Peut-être qu'il y a un clip na katsa wenze ya Gambela Kishasa to na Kisensu. Mais na yoko on a rata Johannesburg. Na oge ça clip musu na Cape Town. Donc Brick o abakisi na carrière nanga. Donc ils sont tellement visibles. Les hommes on a mis sur bateau. Bateau mayele na bi ke bazo mona Brick. Na o ya contribué pour nanga mingi ya ko lobete na remercier producteur nanga Zino Safela et puis na remercier bino média mobimba South Afrique depuis toyaki toujours dès le début conférence de presse depuis ko kitananga na aéroport Erzumba Dani image bosé belé au boutique ngaité vraiment na remercier bino nanu parce que pour sur simbi pour bino pe boche brick na bino pour promouvoir artistes na ba réseaux sociaux na bino partout na ba YouTube na ba TikTok et sali artiste et sali pe producteur bien producteur pas sali et loko moko bien oui sali que na minute yo biso tout na minute yo tout ça suivi totalement et contribuer pas na biso mais ngana lobby nous me poser la question pour apport ou apporter na carrière nanga donc brick ou apporter na carrière nanga to contrat au brick on est visible na kata miranda kuna merci. Na miri ya carrière nanga merci à toi merci. Chiquito merci à vous tous qui ont eu la chance de nous suivre Chiquito na tout le logo moko Chiquito ozu mbongo ebele presse pe yango yo ndito moni oboy oza osepela please merci question à Souka et wana tout dans les travailler ensemble excusez-moi répondre au moni ngai na vie na ngane na vivara mutayebi nga bien fait na Hervé Gola batterie fait na le padre faire Gola la PC mbote mon papa donc au moni tant to sali musala boye biso to kolon esprit d'équipe au bandola qui ça biso to travaillera to ke nobeta ba concert mususu les padres ate mais to ke beta pas bon avancer Christian Ngobo mais bado changa msunga ne mno l'idée marambuto ba musanga bandi ko simbalar le loté oui na millionnaire té mais na bandi Lukaville le loté donc au mona billet à l'art billet $100 bandi au mona le loté na bandi succès na âge abo mona si le lodo na palpite à l'art ma sens que o ekoti ya on to kabolara to sala rapport to lia ata mingité ataka moi ji wana to ma pamba na sombele pe ndimango kaka merci donc question à Souka Zaboye pour un producteur militaire et ça que risque yo zui et ça rapport à plus petit quartier ou bien ma solo na yo et puis photo ndima yo que ozongsi musique na Johannesburg précisément na Afrique du Sud donc parce que wana appela tout petit coup de chapeau ba téléspectateurs nyonso il y a EBT TV bazolanda yo expliquer son risque aux qui donc les allez kapona petit frère ou bien pour au monagi que ata grand chanteur pour azan album té mais au risqué expliquer bisona nous volonté wa bon volonté wana pona ngana na zwaki risque té Chiquito akamusinga na mboko Dieu m'entend parler na tambo na Chiquito na frère ici plus ou moins partout aza surpris au côté mana robot boy ozo comme tatele ka muto wana Chiquito na vrai dire Chiquito c'est un grand musicien dans la place moko teke na koti na Chiquito na bar moko boy na boîte moko boy pardon to tiko ko ba boîte ko tete na ba restaurant bona mindele na kati o ma bana ndoko kongola so ya pona oh Chiquito bonjour artiste papa Chiquito a grand moni na producteur na koko se limiter à musicien société pour éviter le bien produire mais à grand na soit qui risque non vous avez raison vous avez raison c'est nous sommes à la fin Zino Safela Chiquito c'est un grand moi-même j'étais surprise l'air na kotina on était avec vous na concert na sentir jaillir des chairs de poule na même le même jour il y a concert tout le monde na monaki batunyo en tout cas vraiment c'est un bon chanteur en tout cas félicitations Chiquito merci ko décourager té sala musala kende liboso multiplier ba stratégie
prochainement tokomonana. Merci à toi Zino Safela pour la marque à confiance, pour la considération. Obengi bandeko na yo pour na ko éclaircir opinion ya makambo oyo ezolobana na balabala. Merci Nachikito pour votre temps. Nous sommes à la fin. Derrière la caméra, c'était Molakisi Mwanankas. Il y a Yesu Christo. Zoom, Zoom Bayo était l'assistant. Dani Dalina Banza, Namonia Wandeko Nangai, Namoni Betty na Rosie, de Konabisho Zala na Rosie, Namoni Section 1, Nation 1 Television. En tout cas, vous avez été très nombreux de nous suivre. Merci à vous tous. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur nos différentes chaînes. Partagez et likez. Shikito Azawana, numéro Azawana. Ozana Bosa Yako, Benga Shikito pour la production, producteur Nayepa Azawana. Moi, conseil et Rosala, vraiment le bienvenu. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Merci. Moi, Libanga,